Vous allez comment on a tout allé l'accès de nos images. Vous allez papa Mathieu Samuel accompagné na frère Patrice Soumoui. Azali vraiment inconsolable. Quand vous allez comment on a Azali vraiment inconsolable. Makamozo comment voilà, Matou Samuel Nazali inconsolable. Afani pembeni ya frère Patrice. Na pasi na mawa. Papa Zali ko regretter maman akei. Papa Zalaki na bititi ya kozonga na butu akuti maman. Maman lambelie biloko alie. Melelo maman Zalide. Maman akufi. Papa atikali. Na mawa na pasi. Namawa vraiment n'a passé. Ce qu'on m'a dit, mon mobile, l'élite n'a pas c'est que il est vraiment touché, il est vraiment frappé par le dossier de sa femme, à la personne de Mama Kapinga. La famille là est bazali inconsolable. Papa et Mama Kapi azali awa est bazali inconsolable. Yemoko Matou Samuel inconsolable. Yakolo bakutu mingi ezali te bozali komona ba image ndenge bato bazali kolela bozali komona ba image. C'est vrai Mama Kapi akufi minga mwasi akufi atiki biso ezali vraiment pasi na mutema eza kosala pasi. Et moi ce que je peux dire, je peux rajouter à tout ça, mettons d'abord le conflit ou les incompréhensions à côté. Plairons Mama Kapi comme il faut. To rendre hommage na ye ndenge sengeli. To chana ba compréhension mupandi. To chana numba. Ba spéculation mupandi. Awa to ene matanga kolela Mama Kapi. To rendre ba dernier hommage na ye. Voilà. Cercueil ya wana ezali ko kita. Cercueil ya wana bazali ko placer. Mutazali la kati kuna zali Mama Kapi akufi atiki biso. Voilà, le cercueil est là, entouré de sa famille, entouré de ses amis, ses connaissances, entouré aussi de nous la presse, particulièrement Elengia Congo TV. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Allô? Ngaya wa santé eza misunga. Ah. Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Chouchouter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand
vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Il y a eu pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Les moi c'est la règle au kuma. On est osoma pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kusomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. Pour la COVID Sabamole, le bébé Sinapetolo. Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Oyo Vimba. Si il y a 3 mois, on fait résultat. Allez. La pommade est à ça. Moi, ça n'a pas connu. Qui bocole. La pommade est à ça. Voilà, bandeko bozali kolanda natika kibino na première vidéo, ozali deuxième vidéo. Donc comme déjà la miséricorde, la miséricorde, salle polyvalente, que peut aller la rabibembe, ezali ande ba ekolela justement ande ba ekolela ebembe ya mama kapi ande corps na ezala exposé ezali komona ndenge corps ya mama kapi ezali koya bazali kaye place batu ba kolela ya des images biso tozali elle ya Congo TV donc bandaka na makambo pe to suki na makambo moi ce que j'aimerais dire Makapi n'est pas morte, elle n'est pas morte, elle est juste passée de l'autre côté, elle nous a juste précédé, alors c'est la mort, elle est partie, on peut que dire gloire à Dieu, on peut dire encore gloire, merci à l'éternel, parce qu'on peut pas dire, on peut pas commenter, on peut dire, on peut tout ce qu'on peut dire derrière sa mort, que ce soit mystérieuse ou pas, tout ce qu'on aura à dire après sa mort, ça ne changera absolument rien du tout. Par contre, ça fera accumuler encore de soucis et il ne faut pas dire des choses où on n'a pas dit comme la famille est en train de dire qui est à la tête de la mort de sa femme. Mais moi ce que je mérite, c'est quelque chose où on est tous réunis là, que ce soit sa famille ou que ce soit la famille Papa Mathieu Samuel et nous la presse. On est tous réunis là pour rendre hommage à Maman Kapi et Lombe Mwasi Mbinga accueilli à Tikibiso Lele Komelier Yozali Koyoka Mai Lope Yokomela Yo Ngao Nazali Koloba Lope Yokomela Mai Zali Kaka ba décision Tamba Zoka décision na yé
bozali komona tozali kolakisa bino baimage tozali papa Mathieu Samuel accompagné na frère Patrice Moyi azali vraiment inconsolable quand nous bozali komona azali vraiment inconsolable makambo ezokoma awa ezalaki kaka na volonté ya makambo ezokoma awa ezali kaka na volonté ya Nzambe ye moko Nzambe nde adesidaka wana bozali komona mama Shabani ye mpe aye koasiste papa Mathieu Samuel wana sikoyo corps ya mama Kapi bazokitisa yango basile kotika yango place kozala toza deja na kati ya salle la miséricorde place bazolela Makapi toza deja awa tozozela kaka corps ekita tobakende kofandisa yango place wana bandeko na pasi na mawa nazangi kutu makambo ya koloba je continue à dire Makapi n'est pas mort, elle est juste passée de l'autre côté. Elle nous a juste précédé. Demain ou après-demain, ça sera moi ou toi. Donc voilà, tout ce qui est arrivé là aujourd'hui. Tout ce qui est arrivé là aujourd'hui, c'est juste la volonté de l'Éternel. On peut que remercier l'Éternel, on peut que rendre gloire, grâce à l'Éternel, parce que c'est lui qui décide. Il est le maître de temps et de circonstances. Le maître de temps et de circonstances. Voilà, tu as déjà à la salle. Vous avez comment là, tout le monde est abattu. Tout le monde est abattu. La famille là bazali inconsolable. Papa et maman Kapi azali awa ye bazali inconsolable. Yemoko Mathieu Samuel inconsolable. Yakolo bakutu mingi ezali te bozali komona ba image ndenge bato bazali kolela. Bozali komona ba image. C'est vrai maman Kapi akufi minga mwasi akufi atiki biso. Ezali vraiment pasi na mutema. Ça l'a passé. Et moi ce que je peux dire, je peux rajouter à tout ça. Mettons d'abord le conflit ou les incompréhensions à côté. Plairons Mama Kapi comme il faut. To rendre hommage na ye. Nenge sengeli. To chana ba incompréhension mupandi. To chana numba. La spéculation Mupandi awa toene matanga kolela Makapi to rendre ba dernier hommage na ye. Voilà cercueil ya wana ezali ko kita cercueil ya wana bazali ko placer mutazali la kati kuna ezali Makapi akufi atiki biso. Voilà le cercueil est là entouré de sa famille, entouré de ses amis, ses connaissances, entouré aussi de nous la presse, particulièrement Elengia Congo TV. Voilà, vous allez comme on a ba image, mingi kutero baki sezalité. Lobby ezalaki Mamundori, Papa Mundori, lobby kuna ezalaki Mamindondo. Lobby awa ejozala coloqué. Voilà, Mathieu Samuel wana zali inconsolable. Afani pembeni ya frère Patrice. Na pasi na mawa. Papa zali ko regretter maman akei. Papa zalaki na bititi ya kozonga na butu akuti mama. Mama lambeli biloko alie. Melelo mama zalite. Mama akufi, papa atikali. Na mawa na passé. Na mawa vraiment na passé. Ce que mon imona mobile l'élite na bapoa boye c'est que il est vraiment touché, il est vraiment frappé par le dossier de sa femme. À la personne de Mama Kapinga.
bandeko na pasi na mawa wana bozali komona frère Patrice na ndembo ezali koaccompagner biso lisusu ezali ndembo moko ya mawa. Très cher ami internaute, bochomo na ba ndenge to accompagné corps ya Mama Kapi, bomoni ndenge famille Eleli. Mama Kapi, elle a été accompagnée par ses amis, par la famille ainsi que par nous, la presse, toi qui vraiment co accompagné Mama Kapi. Et voilà na pasi na mawanyanso oyo bomoni awana kati. Ça fait tellement mal au cœur. La mort, quand la mort arrive, personne n'est prêt, personne ne s'attend à la mort. Alors, tous à la ming habitude, on a souvent, trop souvent, ceux qui m'ont koufi, tout réfléchira bien, tout réfléchira bien, makasi, tous ont sa conscience n'a biso sur place, tous ont sa vraiment conscience n'a biso sur place, parce que les lots, rien ne te garantit que l'obi peut que soyoté. Alors, tu vivras kaka na ba espoir. De vivre quand on a espoir que le lobby mais tu as vraiment la confirmation on a été tu as vraiment comment je peux dire le mot m'échappe mais tu vivras quand on a espoir. L'espoir est que demain je serai en bonne santé, demain je serai en vie. Alors Dieu c'est lui le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui décide. Alors il a décidé autrement à la mort de Mama Kapi. Moi je demanderais en sorte que nous puissions d'abord mettre tout le conflit à côté, à part, que ce soit la famille de Mama Kapi, comme elles sont en train de continuer avec de spéculations, ils sont en train de continuer avec de menaces, ils sont en train de continuer avec de sales paroles, de sales langages vis-à-vis à papa Matou Samuel. Moi j'aimerais en sorte que tout ce qu'on a nous biloko on a tout changona nous panze zali ba anti-valeur ngana yo tozali na preuve que oyo famille bazali koloba nde yango ezali ya solo tout changona nous mpanzi tout ce qu'on a ba anti-valeur wana to lelana nous Mama Kapi c'est vrai to réfléchir pe na liwana biso parce que les lobby que vous allez na yo to lelana Mama Kapi sur ces biso to tiki bino a na ba image to chola ki sabino bochomona ndenge corps ya Mama Kapi ezali exposé na salle la miséricorde en face ya université Izipa. Donc tous allez wana tema biso tous allez elenga Congo TV to bandara na makambo to sukisa na makambo to kutani lobby Tracy Melenga Pro Gloside Suka la mignonne Johnny Mwamba le jeune patron Johnny Mwamba. Merci beaucoup à toi et je vous dis à très bientôt.
tana lobika awa poto la kisabino ba obsèque ya marque apindinga okende l'euro dans l'ombre balobé 1 million c'est quoi chez vous et ngai Zeke reportage assuré par Zeke. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.